tolandi Zuma. Zuma lobi boyi. Na kati ya réunion oyo basalaki na CESAC. Alobi eza na batu. O baken o même bafundaka batu. Bazalaka na réunion wana yebisa biso. Vrai ou faux? Si ko batu bafundaka batu. Pape Lombe. Kesho. Venga Alpha. Jean-Paul Mayata. Batu bafundaka bazalaki présent na réunion wana. Omoni muta liboso oli la chaîne za Zuma. Omoni vidéo ya Zuma na jua. Angela tsango c'est ça. Donc elle va abengisi bato malamu te. Donc azo diffamer c'est ça avant na bato ba conspira donc ba yokanaka. C'est ça. Omoni ma Zuma aloba. Zuma. Oli la chaîne na. Balinda na théâtre baza. Balinda na théâtre baza. Tu balinda na théâtre ba ila ba kufa to baza pe ABC. Na chronique pe baza. Na chronique pe baza. Na chronique baza nous aussi. Na chronique baza. Donc madame me veut que ka artiste était au théâtre ba chronique. Ba couche nyonso. Ba couche nyonso en tout cas. Bakenda kufunda artiste que yendi mutatu be sa jeunesse congolaise yendi mutatu sala bu yendi mutatu sala bu par rapport à ba propos na wana okoloba nini par rapport à wana. D'abord omoni totika hypocrisie. Totika hypocrisie. Il faut appeler les chats par son nom. C'est ça. Ceux qui muto sala mabe aza comédien, loba comédien qui ngani, comédien muto sala mabe. Là veut dire koloba bongo nana ngao ke no funda bango na CESAC na poste à CESAC. Ke bazo bebisa théâtre. Parce que na yoki garçon na Zuma lobi ba funda jeune producteur, ba funda na Sila. Nana funda bango. Non, soki batu baoloba ke bazobebisa théâtre c'est que ça va fanatique o batalaka bis batalaka bango na bango nyonso tu eza ba fanatique bazoswana na ba fanatique ne mutu balobaka bongo bazoswana na ba fanatique yo monteke bazokisi fanatique ya Belvi. C'est ça vrai. Donc lelo na Congo komi mutu azokisi mutu bakangisi ye yende mutu malamu oya azoki akomi satana ozomona biloko bango na Congo ndenge tokokende. Parce que bato mibale fallait baya Belvi na Sila. Bango nde ba créer problème na mini. Fallait baya koma muninga yaka o wana yaka te. Yo selon yo abaya te poni. Ayaka te po lingi kimia te. Et lobby na ngope bomona o bata Sila ba créer. Ba kota na passer de pour makambo. Baloba na yekuto ko makambo. Zuma kosala émission kolobela ye pas lobeli par rapport manquer na nous c'est ça que respect. Manquer c'est ça que respect. Donc hier comment on peut ça c'est ça na leçon morale. Est-ce que groupe wana bobo sala ngote pona ko soutenir artiste bobo sala ngote pona ko tonga ba groupe ezali groupe normalement ezali pona ko soutenir. C'est ça. Omoni Zuma banda benga Bordeaux récit na université. Elle rappelle que ce garçon n'a pas fréquenté les bancs de l'école. Et bon, artiste, ça va pas faire des Zuma. Mais fréquenter les bancs de l'école, quoi, papa? Attends, qui me colle. Comme il aime souper, il y a un problème là-bas. Sans qu'il y a boy pour jouer, à comprendre que nous sommes là qui koto yo, il y a un peu comme Ikuna. Oui. Il faut appeler les chats par son nom. Mais oui, ceux qui passaient de la fois boy pour jouer le soukoura de bango baoloba, c'est qu'à sentir ma paix on est aussi la terre. Banani nelo bana union sacrée. Banani. Bana de aigle na minute. Tu veux na aigle ni na za frère aigle. Aigle ni na za frère aigle. Biso te bi frère aigle les a falli. Aigle les a falli. Aigle les a falli. Bon artiste c'est bon créer.
Ah, ok. Ça ne ndeke ya nzambe. La création. Mais quand on dit que tu as yango, ko zwa ngo te, ko za partir. Tu vas aller pour nous. Ah, zomo. To koko mbele. Bosuka kawana te. Na au-delà ya recréer ba faux compte. Mais beaucoup ma koloba ke ceux qui peut-être muta sali lo ko na moko boy. Beaucoup ma loba ke eza ba mbwa kila o ya bwa kila. Nani yango solo ba malo bien on a média nini. Ba so na David ba so na moto. Ceux qui producteurs les lois à victimes, c'est parce que à s'afficher Madame Sio. Eza lukuta. Hein? Eza lukuta. Baké union sacrée na bango à part les artistes comme des bakutu la biso. Mais ce qu'on tali bien union sacrée na bango et qui kuna oh lelo. Ce qui kinganja kete kinganja ko représenter même si ko kena ko foutre la mutation qui si mutu. Par contre ko kena ko se présenter ngani na yena bambongo na défier bien. Si ko bango ba kena na c'est ça. Ba kena ko funda. Mais comme ndenge ndini boye ko et puis ba condamner c'est ça. Ba condamner c'est ça. Na parti ni. Oui, on a dit Zuma Maramba. Oui, na parti à Zuma. Zuma. C'est là il s'azuma Zuma. Au moment où bagé aux sala, au lomgana tongo une menace a été détectée. Chaîne les athées. C'est ça que ça entité ya ko sakana ngote. Bido so bo so ba blague. Ça fait fois na mona muluba ya bololé. Eh non, ah, ma bé, nous causons ma bé. Soit yo qui ont se pelaté. Première fois na pas télé partout. Première Zuma. Au moins première fois na mona muluba ya bololé ezayo. Parole na Zuma yako diffamé, c'est ça. Et Zuma yako pesa c'est ça que leçon morale. Et voilà, entre intention et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur votre émission. Vous avez droit de savoir. Oezo Kamama et Painangai Oyabino, le petit-fils d'un bon maître, la dédicace d'artiste. Je suis Exode Mikebi. Voilà, nous sommes sur Haute Basquille dans le barat toujours. Barokuna Barako Baluka, mais biso koto dozo ko pesa vérité forme. Je profite pour dire un grand bonjour à celui qu'on appelle Esta Morena, la parisienne de l'X, Fresia Kwanza, Mwasiangani, ya papa des livres. En tout cas, big dédicace Nabino en direct des États-Unis d'Amérique, plus 1. Bangonde, Babanda, Makambuyango. Et jeune Makiese, mon ami, et jeune Makiese, Joyce Amajika, Jessie Moulombo. En tout cas, ma passe à mon ami Balé, Bangonde, Bazala Kanangaï, na Essengo. Balobi, ni tâche, ni bouton, ni vergeture. Moi, je suis 1m80. Moi, si Oyo, Atonda. Elle s'appelle Maman Wivine Mukanga. Mukoko plus 1 États-Unis d'Amérique. En tout cas, Pessa bébé Samantha Mbote et Bélé. Je suis avec Papa Kouloutou des familles Libota, Mobile Toutou, Bota deuxième République. Nyoso Bakombo Nyoso Wana Chouchou jouer à la famille Libota. Nyoso Wana o ndebo benga kaye pour comprendre que c'est de Jerry Kobetox que je parle. Voilà, nous sommes avec Jerry Kobetox Tokosolo là. En tout cas, tout le monde qui biso nyonso, ba comédien nyonso, ba kendaki na Sesak, ba kendaki ko répondre sur invitation ya Sesak. Tout le monde qui papa Christian Bosse Mendenge a expliqué qui ni nezo les kana média par rapport aux liaison na ba artiste et comédien. Yangwana le loto vandisi Jerry Kobetox c'est poto solo la yango, tout le monde ba missionnette et bandit déjà Kobima. Voilà, je suis avec Papa Kouloutou des familles Libota, Jerry Kobetox. Bonjour et bienvenue. Bonjour Exode Mikebi. Bonjour na babone nyonso bazolanda biso. Voilà. Bonjour na ba famille Libota nyonso bazolanda biso. Bonjour, un grand coucou et bonjour à l'initiateur, les visionnaires, Papa Tigre. Voilà. Moutete la Delix.
Nous avons fait ça la honneur. Merci beaucoup Nayo. Merci beaucoup à notre coordonnatrice ou coordonnateur Darling Love CPI Nabango. Merci beaucoup Nayo. En tout cas, Exode Mikebi Mituneza Yobi Anuza. Voilà, pour le tout qui est moi 2 minutes moro boyo par rapport il y a film où ils ont présenté déjà na bella production et puis ils ont ni par rapport dans 2 minutes seulement pour na ko bungi sabaté spectateur sentiment wana te. Non, film est tout à l'heure, nous ça l'émission voilà. Cette émission va et Likolo Makasi. Et d'abord, on a la 12e épisode. Voilà. 12e épisode, il y a film Oyo. En tout cas, Madame Bellevie. Azoko Maka. Azoko Maka. Il y a un moment où Bazo palpite. Ah, ok. Bazo cesser saisir te donc bato bazoye bakozwa kimia soko mokete mpona nini Madame Bellevie azokoma en tout cas histoire ezokende kitoko bafamille libota tokonsome kaka Madame Bellevie bafamille libota omoni nga alobaka chaque fois échec eza biso te impossible eza biso te et d'ailleurs lokola nga na ya na rythme ya kotala banombre de vie banombre de vie na biso en tout cas famille libota total à filmer. Oh, désolé, quand on n'a pas la bango, en tout cas, biso. Ma nombre de vies, moi, c'est pesoté. Ba nombre de vies, c'est pour les pour une famille, pour consommer. Consommer, hein. Biso, son moni, bika, c'est que bika est solo. Il y a solo. Ils ont un boostage, donc famille, déjà, dans un monde, oui, ba boostara, na moni premier épisode. Bande kota ti le 164 K. Deuxième épisode 114 K. Wow. Troisième épisode 101 K, quatrième épisode 95 K, cinquième épisode 89, sixième 84, septième 79, huitième 79, neuvième 76, dixième 73, onzième 61 et douzième et autokota sikoyo inérdita 10K. 10K déjà na inérdita. Non, ma famille va consommer. Famille bota. Boloba papa kulutu remontada te. Remontada te. Juste zalaka wana déjà. Na bande la match déjà bon gagner. La match déjà bon. Déjà tu mené donc tu consommer kaka film na biso en tout cas film za kitoko ils ont mona que histoire Madame Bellevie zote ya batu nyonso mais la plupart na kobi ko sala skoyo allusion étant que comédien ba conseil pe Madame Bellevie zo pesa la case ils ont concerné biso pe ba comédien et concerné pe bino pe ba comédien oui pour na place nini comédien mo boyo moni moi moi za na faiblesse on profiter na faiblesse ni wana ndenge mama étoile papa j'ai à profiter de la faiblesse ni wana les amis na ba mususu ba comédien mususu ba moni moi si na faiblesse peut être zoya ko la théâtre ou bien zoya azana no apprenti ba profiter par rapport à wana solo ba bolingo ba solo ezali nango comédien na ba linga na bango za teki il a envisagé il a exploiter moi ça na tout le monde peut dormir une fois qu'il na Roger Kala la lelo ba komati na mariage mais ce que le parti à serna biso et toi la tiki biso na film azwaki mutu mabe ngai kaka ayeba ye azala na ye poatika ye akosi na mamba lupa toke na ngambu ya mamilo ya linda tochana linda akomede belé o ba sacrifier mibali pour tout monde linda sacrifier mo kasi na kati théâtre to ala ba komede ba sacrifier mibali te ba komede ba sacrifier mibali batika la bango moko lelo pour attendre on ça la vie baza ya basi to mibali na ya basi watu mika basi to be loka to be la linda watu mwana linda balinda na théâtre bazati balinda na théâtre baza so balinda na théâtre mibali na bango ba kufa to basa pe ABC na chronique pe baza na chronique baza li osasi na chronique baza donc Madame Bellevie te ka artiste te te pena ba couche nyonso ok ba couche nyonso en tout cas baza exode ba sala ba mabe baza basi to mibali na chronique basi mimi basi otanga te na otanga pour sala ba mona ba mi yebi ok ba mi yebi donc so ba ota film Madame Bellevie ya onga pe na mna samu ebele to mona bango mbungu nzulu mbanga nzala porte fongwami atikali veve
Ce qui veuve. Veuve, oui, oh bien. Veuve, attirer les gars veuve, boy. Tu as vu place pour bailler, tu la quitter. Tu as vu place. On va la belle la quitter. On va la belle la quitter. Mon gars, boy. Nangambo ya maman na biso. Milo. Na moi derrière moi on a constaté. T'as moi na autour maman scoze mon ça na moi les azemana. Moi on a constaté derrière maman zazi. Ils a sonné. Ils a sonné. Ba maman ya bongo na théâtre basé belé. O ba bomba bolumbu na bangote. O ba mesana ko lokana ngona bana baninga. Ba baby si ba carrière bana baninga. En tout cas, madame Belleville continue côté à biso nyos. Atia. Teya na ba musicien, na ba comédien. Faut biso moto mi teya na. Ah, merci beaucoup. Voilà, en tout cas, Balobi, madame Belleville a continué côté à artiste et comédien, a continué côté à chroniqueuse. Tous les couches de la République démocratique du Congo, pourquoi pas à l'international, madame Belleville a continué côté à Papa Koulou, tous les loboye, tout loba, ezali bien, tout mabe, na ba comédien, koukende, na sesak. Eza bien, tout eza mabe. Non, eza idée, eza bien. Ok. Idée peneza bien. Démarche peneza bien. Tokoki ko tambola na mboka moko boyete. Surtout tout que na théâtre. Bon soto ezo salama na théâtre, ma finga zo finga na théâtre. To que ne to continuer na ngo. Eza likanisa bien ok na c'est ça. Na c'est ça ko dénoncer ba mabe o ezo salama na République démocratique du Congo. Mais to mona ki susu na kati c'est ça to kende beaucoup plus na mangam oyo eleki na réunion. Na réunion tout le monde qui ba artiste bazala ki wana tout le monde qui ba papa na biso ba grand lokola ba papa na biso elombe tout le monde qui ba papa ngalufa ba papa masumu bazala ki wana mais comme on a artiste côté lema ko dénoncer ma be oyo tout le monde a beaucoup plus azara na ngambu mususu na ngambu oyo yoka na kate artiste a lobby abi baba kenbo kenda ko funda ye bon a dénoncer mututé mabi batu ba kenda ko funda ye na ba poste nyonso ya sesak oyo alobelaka sur les artistes et comédiens bakenda ko funda artiste ke yendi mutatu bebisa jeunesse congolaise yendi mutatu sala bu yendi mutatu sala bu par rapport à ba propos na ye wana okoloba nini par rapport à wana. D'abord omoni totika hypocrisie. Ah, totika hypocrisie. Il faut appeler les chats par son nom. C'est ça, c'est ça. Soki muto osalo mabe aza comédien loba comédien qui ngani comédien muto osala mabe. Soki eza fanatique. Moi je trouve que Makambo lobi wana namoni un garçon Zuma parce que il faut attendre komone namoni basali analyse par rapport ya yango ba comédien banani batu bayaka na poste na bakendaka kofunda ye so bebisa théâtre à Congo parce que banani bafunda ke ba artiste basala ba faux compte basala plus de 30 de 300 banani o pena baza ba expérience sala ba faux compte banani na ba artiste comédien na ba journaliste banani basala faux compte banani ndekasi et puis na ba journaliste bango basala kana bango. Moi je trouve que bazo soit na lelo na ba faux compte et puis ba faux compte wana sont pas des artistes comédiens. Mais tout le monde a mais nabia fan sont à alinga ala sa mécontentement na ye. Est-ce que faut yo kangai? Non, jamais. Tant yo za vérité na makamuno ozo loba tant fan d'abord moi les loba baso boya critique baso préférer ma finga parce que les loso otali ba comédie belé basa ba hypocrite baso finga bango baso bimisa mungongo te mais biso ba miso mto critikaka et comme problème. Cela veut dire koloba bongo nana ngao ke funda bango na sesak na ba poste à sesak ke bazo bebisa théâtre parce que na yoki garçon na Zuma lobi ba funda jeune producteur ba funda na sila nana funda bango soki batu non soki batu baoloba ke bazo bebisa théâtre c'est que ça ba fanatique o batalaka bango na bango nyonso tout eza ba fanatique bazo na ba fanatique ne mutu balobaka bongo bazo so na ba fanatique yo motere bazoki si fanatique ya Belleville Bianca Zanga
donc bango musala bango koswana na ba fanatique bazolo ba par rapport à fanatique mais bango ndeni bazo ba kiza baninga babibe bato bazo sala bon eza lango musika eza biso moko ba artiste eza lokuta eza hypocrisie biso moko ba artiste nzambe omoni ba ke na tendance biso moko ba artiste nini po ba bimisa soi-disant artiste moko ne mutu awasala makambo wana jamais OK biloko wana peut-être pe ko sala ba chronique na bango Baktala, ce qu'on t'a dit lelo, batubana ba faux compte beleza bango. Mais papa tout qui non analyse mon robot. Est-ce que ba chronique na bango, ndenge yozo ba chroniqueur ou ba chroniqueuse na bango. Est-ce que ba koki susu ko ya koloma be sur ba artiste na bango. Et puis makamwana ba olobana, ce sont des histoires fondées. Fondées. Na sens. Ngana ok na on a dévolé. Dévolé oui OK. Eza ba histoire mo ba fondé yango. Po batuba oka yoka kolela ba kingani bango bazobikana c'est ça qui te bagina funda par-ci par-là c'est ça qui peut kasi yango na lobite eza kola sa faiblesse na bango ya liboso na eza ba histoire moko fondé ba okosa po ba bimisa mutu moko boye mabe batanga na bango ka koma mutu ba bangani batanga mutu bango ba mona ki yene mta funda ka bat parce que soko tali démarche c'est ça qui bakie kuna elonga belve ça ki kuna na monalité hein baké union sacrée na bango à part les artistes et comédien ba kulutu la biso mais soko tali bien union sacrée na bango eke kuna oh lelo soki kingandi akete kingandi ko représenter même ti ko kene ko futela muta soki si mutu bakomi ko kene ko se présenter ngani na yena bambongo na défier Belvi siko bango bakene na c'est ça bakene ko funda mais comme ndenge nini boyeko et puis ba condamner c'est ça. Bah condamné c'est ça na partie nini oui on l'a dit Zuma maramba oloba oui une partie à Zuma Zuma zela la bisa Zuma omoni ba jozo sala olomka na tongo une menace a été détectée chaîne les athées c'est ça que ça entité ya ko saka na ngote bido so bo so ba blague azolo ba ye azela ki maître Christian Bosembe a condamné jeune producteur a condamné si là que bobe bisa théâtre pour soi-disant déjà ba funda bango nana funda bango donc biozo c'est qu'à diffamer sur ces sacs bon attends Belvin lelo so beva ke funda na ces sacs est-ce qu'à cosité quel est cet artiste ba finga ma casse na mboko ya théâtre koleka Belvin yebisa artiste nini ba finga ma be ba finga na famille na ye ba finga na vie privée na ye c'est ça le problème c'est ça vraiment donc lelo na Congo komi mutu azokisi mutu bakangisi ye yende mutu malamu oya azoki akomi sata ozomona biloko bango na Congo ndenge tokokende donc bango moko nano bakendaki kuna na CESAC mais tala lelo bakomi kokondamne CESAC nga natali biloko bango bien nakopona bibo baza bato kaka kibomoto na humanisme ezanga bango yango ezolobisa bango biloko wana sikoyo na place mpo bango balobi ke bosukaka wana te na au-delà ya recréer ba faux compte mais bokoma koloba ke soki peut-être mutu asali eloko na ye moko boye bokoma koloba ke eza bambwakela oyo ya bwakela nani yango azoloba malobi yango na média nini baoswana Daléville baoswana na mopepe nanga lobi na bon baoswana na mopepe baoswana na mopepe la sa vidéo oyo biso tolobi ke abokoma bwakela bambwakela puisque biso bajaka na biso tolobela yango non bolobela yango te tolobelaka yango même ke abwakela bato bambwakela Belvi a l'équipe tout le monde en bas comme et puis bien Gabi derrière ça lobango ya Gabi derrière loba alobakate mais soka lobby et ko so penati na kata mutema Belvi azan gelouté OK oui ayoka ala la likolote na tonga kitisi akiteli biso té c'est ça aza calé az esprit so bi pas bête à bordir à robet a petit peu donc Belvi soit rolela la raté bango baso lela moi qui la ni biso to funda ba bazo swana na ba fanatique o moni tout le monde eloko tout ba lo bana na ko pas lelo ba swana ba fanatique o ba la saka mécontentement peut-être fanatique kasi bino mo ko na mina lo ba ki ba jira ba fanatique tete ya wa fanatique fanatique azo lo ba tika fanatique a critiquer yo ça la théâtre bien tika théâtre ya ba moi qui est là est-ce que ça les camoya lo ba pour la les artistes c'est vrai
c'est que ça ba fanatique mutu ba lobaka yango. Mais tant fanatique na bien, yo ka ti fanatique ya Belleville, ko ta la film asila te film, si la za rwandaise. Non, aza congolais. Si la bomé la fanatique à Belleville mutu. Non, jamais. To fanatique asila pas ko ta la Belleville te. Mais so a senti mabe mo pe ata za ba kuku to za famille bota. Akolo bango te. Lui, tout le monde a même na ba poste mutu a commenter bi je suis à Bakouk mais na CP na film ya madame Belleville boina boy. Ba nous a CP là nango. Mon so mona. Donc cela veut dire ba fanatique ba la ça mécontentement na bango. Ya mama be o ba o sala. Bango ba komi ko kolango sikoyo na autorité morale. Faiblesse. Ils ont faiblesse? Faiblesse makasi ya. Ba komo lemba. Ba komo e komi kali bo kitaka mutema Belleville tinda ka bato. Non. Ba finga biso na ba poste. Alors, tout qui est sikoyo na malembe tout qui est tout mec un peu comme ça la analyse par rapport il y a émission to moni de konabiso Zuma comme ça la émission kolobela yé pas lobeli par rapport manquer na nous c'est ça que respect. Manquer c'est ça que respect. Donc hier comment on peut ça c'est ça na leçon morale. Na place ni. Na place azolubaki ngana zelaki. Question Oyo, Intel a Tunaki, il fallait mettre qui ça pour se mettre. Il fallait. Répondant au télé, on sait qu'il y a un question mark. Donc, c'est que ça a quelque chose place one. Il y a pourquoi un artiste a Tunaki question. Bah répondre. Non, parce que sur le main noir, il y a. Comment dit bango? Vie na bango zabumba. On a main noir. Il y a nini. Monétisation. Est-ce que comment le sous main noire c'est ça. Continue à oui, artiste à lobby bino comment ko créer ba bozala ba groupe WhatsApp. Artiste azana ba groupe WhatsApp. Oyo azana na 3 groupes WhatsApp, ezana 300 personnes. Na kati ya ba groupe WhatsApp wana ba koma yango ko diffamer ba ndeko mususu. Bozo vidéo bokate la Zuma. Yango ya. Zuma. Moniteur Ozoloba, l'accès batuki Oamaye. C'est ça. D'abord, Belleville, Azana, ba fanatique réel. Bon, ça n'a pas réunion. Yoka. Belleville, Azana, ba fanatique réel. Na bien, Fali pour passer à combien de groupes WhatsApp. Y'a ba fan. Parce que nous avons affaire na katikuna. Na limité. Ça manque à sagesse et intelligence. Derrière ça la Zuma. Tu n'as pas un exemple. Fali pour pas faire. Bazar ba groupe WhatsApp te ya ba warrior ba groupe musu super au to za ka fiable même na faire azala kati même na fali azala kati. Est-ce que groupe wana boko sala ngote pour na ko soutenir artiste bo sala ngote pour na ko tonga ba ndeko. Groupe ezali groupe normalement ezali pour na ko soutenir. C'est ça. Omoni Zuma banda benga Bordeaux récit na université. Elle rappelle que ce garçon n'a pas fréquenté les pas de l'école. Donc, aye ko loba ninga ganga kawana ya somo ndika so ba makamba bien. Parce que à lobiango, tant à lobiango batu ba mokile monaka. Belleville azala ba fanatique o ba soutenaka ye. OK. Ba fanatique oyo ba tchela Belleville ba pano. Moi ma biso to so na groupe WhatsApp na biso yango wana. Pour tout le monde on pété tout le monde ba pano. To comme ça groupe WhatsApp wana besa misa to 300 personnes. Ba pano et bima ti et na Brazzaville. C'est ça. Ba fanatique ya Belleville. Baza ya TikTok bazali. C'est ça ba promotion ya TikTok. Ba fanatique ya Belleville. Oyo, soki Belleville a kweli likambu. Soki Belleville a sali boy. Ba batika bakamba ko raisonner makambu lokola wana. Ba kende ko tonga. Soit disant artiste na bango. Ils a perte du temps. Manque à gagner. Manque à gagner. Donc, elle a samara osé de tout le monde. Belleville m'doit ba fanatique et belé. Alors, fanatique visible. OK. Pour venir, na groupe WhatsApp na soto salade. Résultat na ngoza gini ni showbiz c'est ça gini ni. Et tondaki? Kasi tondaki. Si lelo. Bango ba kimambango. Showbiz est déplacé. S'il vous plaît. Baboya te, ba ko ya comparer Belleville. Yango zo mona garçon Zuma. Azo ba makambo azo maîtriser. Tout na question moko papa Kulu. Te ya lobby to zala na po a lobby. Alinga la sabukilo ndire
Belleville na kata groupe WhatsApp atongaka basalaka ba réunion. Bango tant banda ko kende ko zo mbongo na nini na ville. Na président groupe WhatsApp. Na président groupe parce que bango biso to na ba groupe WhatsApp na ba fan. Et bon artiste ko so na ba fan était Zuma. Mais fréquenter ban de l'école ko papa. Attends Kimkolo. Donc artiste ko so na ba groupe WhatsApp té. Artiste le quoi fali à ça groupe WhatsApp na ba fan. C'est ça. Pour soutenir artiste. C'est ça, oui, oui. Vous comprenez? Et puis, il y a quoi que ma vendre solo, la gana bébé, ça gana groupe WhatsApp, c'est archi faux. Et ba maman et ba nani. Donc, et ça là, ba ngo passe ne ba mona, ba groupe WhatsApp les gars et bébé à comédien n'enga lobi wana. Et puis voilà, tozoya, papa goudna na tous nos questions moko oza na vrai. En tout cas, place où on a pour ça, ba libolo na biso na pour ça papa kunuta à répondre en un seul mot. Tolandi Zuma lobi boy na kati ya réunion oyo basalaki na sesaki alobi eza na batu oyo bakende oyo même bafundaka batu bazalaka na réunion wana yebisa biso vrai ou faux siko batu bafundaka batu Pape Lombe Kesho Venga Alpha Jean-Paul Mayata batu bafundaka bazalaki présent na réunion wana. Au moins, la chaîne est Zuma. Au moins, la vidéo est Zuma. C'est ça. C'est ça. Moi, non, diffamé Bino. Après, ça, c'est ça, leçon morale. Donc, elle va dire donc, alors, diffamer c'est ça avant de conspirer, c'est ça. Au moins, Zuma, Zuma, on la chaîne. Na yemza ko na miso moko ate bango ba ko lukela ngo problème ba mona o manka gagner. Ba sepeli les jeunes producteurs akende kuna sui maloba. Azui maloba kenda ko funda. Siko boko molela suni. Ah Nzambe. Donc vous allez vous aller là. Donc on se mona ke bazo ba kenda ko funda. Nani akenda ko funda. Belleville le soir bien tellement funda batu il y aura des morts et des cadavres. Nakata théâtre. Nakata théâtre. Bon comment que Belleville ça mutu mabe. Belleville na boy parce que na uti ko lo ba Belleville finga makasi. Siko nani ngo bana ngo bakenda fu. Et bon soki mutu ke funda mutu za mabe. Ne za mabe te. C'est que ça li mabe mais tout le monde qui ba grande bazalaki wana. Malgré tout ba artiste mususu ya moi permis bazalaki. Mais tout le monde qui l'aura ba Gesho spawn, tout le monde qui va Pape Lombe, ba président Zuma diffamé bango. Zuma lobi ke ezana bato ba fundaka. Donc si ba président Elombe ba président Masumu ba onde ba fundaka. Mais ba fundaka po ali po bango ba finga ka bango. Oh, même yo zo mona bato bazo se sentir touché et puis Zuma ki ko baluse mission la lo ba bon po ali. Yesu mano na finga Belleville makasi mwana nazo mi filmer wana finga Belleville makasi e bele ne ba ndenge bazalaki wana ba yibi makamba sala pour na Belleville. Ah OK. Lisanga ba comédie ba yoka naka o bango ba oloba soit disait ça pour na Belleville to za pour na batu et ça ne bango ne basala lisanga wana. Donc baba loli yango kaka. Banani lelo ba na union sacrée. Banani. Bana de aigle na minute o. Tu bite na aigle ni na za vrai aigle. Aigle ni na za vrai aigle. Biso te bi vrai aigle za fali. Ah, c'est quoi aigle ni? Mais tu as aigle, aigle. Aigle a fallu. Bah aigle, aigle a fallu. Bon, ça parti, c'est bon créer. Ah, ok. Aigle ça n'indèque ya nzambe. La création. Mais quand on dit que das jouer en haut, qu'on soit en haut, on ça parti c'est. Tu dois aller pour nous. Ah, zomo. To koko mbele. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, Maramoussousou, tant que tu le la TV, tout aura temps, il y a quoi. C'est ça, pas tout le monde qui va grandir, va qui en la réunion. Surtout, va vendre qui bosso. Papa Jean-Paul Mayata, papa Elombe, papa Masumu, Nani. En tout cas, bazaki beli koloba batu bazalaki wana bangondi bafundaka. En tout cas, na mona vraiment ils sont qui bien té na matoyi. Na yebisi OK. Bozo vidéo ka botine la c'est ça ba interpeller Zuma. Ba interpeller. C'est un aventurier tout fait des premières rangées. Donc aye ba makambo lobaki. Mais asuki Tala lo ka ko loba. Pasteur Jean-Paul Mayat t'as pas battu la personnalité na été. Employé momo ya français na place que tu as employé en côté. Tolo baboué balobi ceux qui producteurs les lois à victimes c'est parce que
s'affichera na Madame Sila. Eza Lukuta. Ah? Eza Lukuta. Lukuta. Eza Lukuta. Comme c'est victime. Nani yango to kipata makamu na ye. Ah. Bon, comme victime. Moni mwana. Akotika la kokoma papa to mama ya papa na ye. Mwana otika la mwana. Par là, le mot bani. Ah, il faut se souvenir. Donc, tu sais, zoom à mon baki. Pour faire sa fiche à Intel. N'a zoom à finir en poigne. Parce que ça va pas belle vite. Ah, ok. Donc, tu vas que mambo, oh, bah, on va ça la caille, on va tout boire. Il y a un monde qui va avoir un peu n'a zoom à bengi na muibi. Na ko so vidéo na sikona kene na c'est ça. C'est ça. Abenga muibi ngana iba tendresse mbongo nga gérer. Baza ba preuve. Bilo mususu okelo bakuna o bilo na biso internet ba biso vidéo la ça place ya finga yo. Yo muto fingi muibi. Et puis na mukolo so na za code belé na poche. Okangama. Ah. Ozomona. Lokwa bino bola ba jeune producteur aya ozwayo. Aya ozwayo. Ozomona ke lelo. Ba komi ko bwaka na ba senzi mabanga. Mabanga. Koto ba bwaka ki mabanga, ba bwaki pe ba senzi mabanga. Mais ba tu bazo bebisa théâtre. Oh yo zuma lobaki do satana ki batanga kombo na bango. Mais bango wana to lo bango en face du monde. Donc c'est que yemo pa yebaki ke so ngde c'est ça kazo sala boy. C'est que ba ozanga te ko lobaki bango ndi ba bebisa théâtre. Bo bazo samba nini. Batanga na masamba. Bazo samba pe nani. Bozo samba na nani bo so na mupepe. Oke funda mupepe. Boko seli pe oh bayaki ko funda biso. Mais na likama ko funda ona yangwana alobi ke lelo boye pasteur de la foi aboyaka na ye ko tourner to loba clairement pasteur de la foi boyaka ko tourner na SB aboyaka ko tourner na Bela. Soki pasteur de la foi za pena mosala nzambi. Aloba réellement il ko aboyaka ko tourner pas ya Belleville na pas ya Sila. Pasteur de la foi boyaka ko tourner pas Belleville na Sila. Abengi saka biso surtout ba comédien na église na ye Sila ya kate eza manque à respect. C'est ça. Est-ce que c'est skizaka faut passer de la foi lelo il fallait y avoir biso que Sila c'est skizaka et puis na milulu wana fallait ba yebisa biso passer de la foi tika ko jouer te poso ka jouer pas Sila bato Belleville ba ofinga c'est archi faux. Tangi na bato ba jouera pas Sila biso to finga. Ah, c'est ça. Est-ce que biso to finga ba comédien? To finga ba comédien. Ils appellent ba musu ba jouer pas si ba jouer pe na Bela. Mais yango na lobit. Pasteur de la foi so aza sincère aza musala nzambe. So tali niveau biso famille bota to respectera pasteur de la foi. Ba comédien ba respectera pasteur de la foi. Oh bango bazolo ba ke ba comédien ba ke komela pasteur de la foi. Aza danger bazo menacer nani? Bazo mena ba bipo abakina ko jouer pas producteur. Na lobi pasteur de la foi ta yemo ka telemaki. Ta yemo telemaki lo ba makamwana. Donc en quelque sorte pasteur de la foi il se barre makamwana kuku. Pour ba ko lobango. Mais oui ce que les alukuta pasteur de la foi za mosala nzambe a lobango ke ba menacer ngate. Donc c'est ba diffamer. Diffamation oui. Ba ne wana ko ba diffamer mosala nzambe ti bazo diffamer ne biso. C'est la biso bakamusubasma na ba balobi bakendaki na bakendaki et pas pasteur de la foi. Donc so muta keleki pas pasteur de la foi, c'est muta fois loba yango ka refuse à pasteur de la foi. Balobi ceux qui pasteur de la foi ba na jouer art na jouer art. Mais ba moni esika mo bo epeza malamu te. Ba fanati ba ola sa mécontentement na bango te. Baza droit. Ba komika ba ta famille bote. Donc bino milimu mabeni oso. Na mibali ba boya bino. Na ba kana mino etambola bende komika famille bote. Et comme il y a famille bota yebisanga. Abibino yo ki jouer ce pas ni po ye pas fingaka. Ba pasteur des fois yo boya koto skoki koto po ye pas fingaka. Wana za ba fanatique. Bon so na ba fanatique ni. Bon so. Eza na mo Belleville te. Na mo ni entourage à Belleville. Bon so na ba fanatique. Ba so na ba fanatique. Et puis ngana osenga na pasteur de la foi oza mosala nzambe. Et loko wana zuma lobi wana. Soko tiki yango eza lokuta moko boye. Eza kwa fardo moko zuma chango likona yo. C'est ça. Ke ba menacer yo, bazo benga bengo nani abengi pasteur de la foi. C'est ça. Pasteur de la foi, j'insiste, soki alobaki bongo. Ezali pona négligence ba négligent qui est na appel ou asaki ba comédien. Parce que bato mi balé fallait ba ya
Belleville na Sila. Pour bangonde ba créer problème na minute. Fallait ba ya comment muninga yaka o wana yaka te. Yo selon yo ba yaka te pour nini? Ayaka te pour lingi kimia te. Ah, et lobby na ngope bomona o bata Sila ba créer. Ba konta na passer de pour la makambo. Baloba na yeko to ko makambo. Vous comprenez? Donc, biso mabe na biso la famille Libota, poto lata po oyo ya batasi la balata ti. Erreur grave ya mwana tout ça. Pour bino finga raté. Biso to ya ka recadrage défense et sécurité. Pour bino finga raté? Non. Koloba na mutu vérité moko boye na critique eza ko finga te. C'est ça. Babi bino bo critiquera producteur té mais bo finga kaye parce que ça fiche chakana madame Sila. Eza lukuta moni babilo mo ba sala. Ba sa babilo mo fondé. Ah. Le roi babi Congola ko ka bongo te. Ceux qui ba fanatique ba ça mécontentement na bango comédien mo. Est-ce qu'il y a ça comédien liboso ba on commence à na ba fanatique. Mais tout le monde même ba tumsu ba recommandation artiste moi jouer bien té. Muta ko commenter pe ka place au bien. Jouer bien té. Si ko bango pona bango batu tout ba na groupe ya. Batu tout ba na ba commentaire et ça batu a Belleville. C'est bien fait moi ça na batu ouais. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, tous na papa Kulutu ya famille Libota, papa Kulutu lokola yo za muta famille Libota na lobaki likambo yo Zuma lobi na ko lekisa monti. Pour yo pe nous za muta famille Libota. Vidéo bozo to tinda na c'est ça qui y a. Papa Kulutu, lelo oyo kozala na ba groupe na pas ça qu'on répondre na pour derrière ba groupe d'être lobaki mais on répondre na artiste kozala na ba groupe WhatsApp ya ndeti famille ozana famille Libota pour ozana groupe WhatsApp famille Libota eza mabe to malamu eza malamu c'est ça yango wana na ba groupe oyo bo créaka ebele ko kene ko soutenir peut-être comédien akufeli Kotia flair na ba comédien et pas comédien ou bien comédien mo anniversaire na ye bino ba bozana groupe bo sangani bo soutenir bo pesa cadeau to bo sani eza mabe to malam Exode le logo ça groupe les amis de Exode Mikebi na kosi te mabe te ba tout to sala ka groupe théâtre te mais ça les amis de Exode Mikebi tout le monde même trésor ba capable ça ce qui Exode Mikebi ba koufeli carrément groupe wana ya ba les amis de Exode Mikebi ba sali ba ya soutenir oui au moins le langage au Zuma le bizarre langage ba faible et puis ça manque ya maturité manque ya sagesse na manque intelligence et beaucoup même kotia ba flair na ba matanga ba boye ba ki ngo ndenge ni parce que nous sommes organisés bango ba s'organiser ba tia président biso ko tutwala ba groupe tona président bango ba tia président sort na ngozani sort ya président o bango ba tiaka bango ba ri na groupe WhatsApp et puis ti le ba na groupe WhatsApp bango ko tu ba yoka na kamama mabe na groupe WhatsApp ba imba ko selango biso tiko sort nini ya groupe WhatsApp biso groupe WhatsApp ezali groupe ba fan ok ba soutenir artiste c'est ça surtout bito ba notanga groupe ba Belleville eza groupe batongaka ba pesa Belleville caméra ba pesa Belleville ordinateur ba tia ba panneau na ville ya Kinshasa tina Brazzaville groupe na bango Yoshua azo diffamer Sila Yoshua na anniversaire à Saranine ozokena ya bola wapi ya golo kena Yoshua wapi makida wapi groupe WhatsApp bango ba sali sa résultat nango eza nini lelo eza résultat za nini donc moni siko eza langage ba faible ok c'est bon bango pona bango soki bato mo bavandi bazo s'organiser asalaka ba réunion abengisaka ba fan ba fan ni obe bon Belleville ko bengisa ba fan eza mabe bien mabe te ba chose grave ta artiste a ba fanatique bozo pe ça fait première fois na mona muluba ya bololé non mabe loko eza mabe so ayoki yango asepela te première fois na baka télé parti première Zuma omoni première fois na mona muluba ya bololé eza yo biso baluba to akabuité o ça biso déjà soli ndenge benga Minerva frère académique Minerva o benga Bordeaux récit oye le suna makambo papa okuka makambo te yeba wa passer des infos comment okuka makambo te donc makambo lobi nyonso na senti na ngelo oteza mtu alobi lote abandela voilà abi chose grave ba fanatique wana artiste akufi boyo pe sa flair
bosola ki yango journée c'est que botongaka na artiste na bino na kati c'est que totongaka totie l'artiste wana flair na likolo ya otia flair botongaka obi Zuma na notonga sila pa nanga et pas na yo tanga wanda na bandali tanga wasala ki garde corps pas belle vie Zuma eba ke ngaso na za mutu mabe na ba audio na mais cela t'a dit mutu mabe me bima Zuma yebi combien de fois parce que nga za la famille bota mutu ta benganga c'est ça na mutu famille bota te na za ya belle vie kandi na za ya ye machi wa mume nuko tuka to jimini ndenge frère na so Teresa aloba OK magé ya yeza formashi ya biso ne formashi formashi za ko ba mninga yonde za ya ngape na ya kati me na kati Zuma niveau ndo ngasila pananga et pas na yo obeta solo ya mutu mususu solo ba pas na yo bandaka kotonga et pas na yo parce que à l'époque Zuma ndo jouer wapi qui garde corps moi tableau moko tableau mibali alors je na bela tout monde pe na bela bon aussi te ngana quelle question nza boy azotonga et pas na yo ezate ke peta mutu mo yebisa ki azotonga pa na ngai azoyebisa nga ndenge belle vie pardon totikaka mais na yo kelo ma petite la vidéo non c'est ça vidéo ya ça non ngana lobaka pasteur de la force musala nzambe tala ndenge Zuma zo diffamer yo a diffamer na biso ako selo makamu yo ba menacer yo nani oyo obike ezala bactérie belé ba jouaka pas sila ba lakisa kutu position ke baza ba bako biso ba famille bota to kipa bango te toi na tango les opinions na bango parce que quand mosala nzambe o ba respecter ba comédie belé ba respecter boko sama kamwana bulu ba o ba comédie msupe ba ya problème na bango soki aboyi ko jouer à comprendre que muzobo ezala ki koto yo yango pe komi kuna mais oui il faut appeler les chats par son nom. Mais oui, ceux qui passaient de la fois boy qu'on jouait le soukoura de bango baolo ba, c'est qu'à sentir ma béwa n'est aussi la thé. À bon entendeur, sali. Et là, nous sommes à la fin. En tout cas, merci beaucoup. Tout comme l'émission na souka, vraiment émission. Au bout, aura vraiment temps ya kota l'émission na biso du début à la fin. Pour na bonga na se pela boya, to finga kati to ya tskoto loba. Boloba. Moi pas moi l'émission mécanique. Finga total, ya on analyser. Vidéo qui c'est ça. Yaka. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Tout ça là qui n'a pas coulu tout droit qui temps il y a qu'à expliquer bino ni nizo s'est passé na kati il y a internet pas coulu tout comme vraiment na souka baba cook baba landi oyo balandaka bino ba famille bota baba cook selon émission oyo Zuma salaki dernière parole de kozala nini dernière parole na Zuma yako diffamer c'est ça et Zuma yako pesa c'est ça que leçon morale. Oyo ezokamba mapa papa na biso kulutu na biso parce que ataza mwana muketo obengeka kulutu poza na ba responsabilité mokonza za mwa Christian Bosembe Zuma lelo yako diffamer c'est ça ngai na zu temps fort ya Zuma na otinda ona c'est ça bomoni makambo opekisa Zuma zokosela c'est ça makambo ke evanda na batu bayaka kufunda déjà et puis Zuma zopesa c'est ça que leçon morale qui il fallait répondre producteur Yama finga. Sans quoi il fallait pas. Et si les ponanga. Et si les ponanga. Maman Madongo, merci beaucoup pour la nyos. Papa Lino Soba Mote, Maman Tina, merci beaucoup pour la nyos. Maman Nanga Kapinga Ololo, Mote Mamba Yoska, Monique la Sotang Sakingeza et Pertité. Nous avons dégagé sagesse, peine et intelligence. Mais en Africantaka, la classe est l'écoloté. Bosso Africanta, la classe est l'écoloté. Nous avons un bordereau récité. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. En tout cas, merci parce que vous avez qui on a pona Kolanda Bisso vraiment du début à la fin. Famille Bota, amoureux, il y a cinéma congolaise. En tout cas, Bambote Nabino et Belé, Bambote Belé et pas il y a la maman. Elle est dynamique bi, ma petite sœur chérie. Bambote Belé pas na yo. Bambote Belé pas il y a famille Bota. Bambote Belé et pas il y a amoureux il y a cinéma congolais. Bambote Belé pas il y a Gradi Mikebi. Fresia Kwanza, moi c'est un papa des livres, en tout cas, Bambote Belé pas inayo, tous vraiment ensemble. Nous sommes à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Comme je dis toujours, c'était Exode Mikebi. L'équerre de l'homme n'est pas mauvais car il bat à chaque seconde pour que tu vis. Restez chez vous, que la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir, bye bye.